Mwana mwasi wa milaka diamba lokola Sara Solo to ligi bango na maison merti. Mwana mwasi wa milaka diamba lokola Sara Solo to ligi bango na maison merti. To sali grâce to memi to tindi voyage bon makasi akei. Akomi na voyage wana. Azongi mboka na biso. Pour vous dire que le roi de la forêt a un problème dans tout le monde. Est-ce que vous pouvez jamais dire que Kishasa me dit que Kishasa est arabique Cliton? Aye azui moi na wana aye ko na Kishasa. Et comme na Kishasa, to pesi chance ya formidable eza ya yete maître ninja sikatenda muto ke poto azongi le seul maître beta abatuti. Biso to boy ba maître beta abatu. Et ce qu'on pas le wana. Ah, ça, solo beta, solo ma casse m'a apporté le côté. Beta nini, ça, biboye. Je vous regarde la semaine, guitare, na jamais gagné au Wanganyang. Non, Maëlle n'a été. Maëlle n'a été. Mais ça pinaille quand même. Biboye. Et ça, beta, biko une makaba, jour en ande, ça y a un problème à bela qui. Vitesse colorée, bi na vitesse, chef à l'habité. Na zapela nekolanga moi si, on a linga makasi, attendez à me la radia makasi. Tika la pesa ya sanini a beta. Nda beta sera sur la beta basono zo kawana. Alors anglais makasi alors ba pe ki soit alors ba langue belé a comprendre déjà que non mutu ya Sara ezaka na ba drogue na bakati wana voilà ninga pembe to wana ba pesi musala boaka formidable za yote ya bagachu yo kaka na casque ba yako zo ba 0R na ko beta histoire ante wona za makambo biso maison mère mais quartier matin en ce moment quartier matin nazo lo baboye vieux patron ya quartier matin sikoyo alobi ana besoin ba coco ba na Gibson pese coco soleil coco on peut la coco ba coco lokutu. Habitants de Dallas, Texas et partout aux États-Unis. Saviez-vous que la saison des taxes est proche? Voici pour vous Oasis Group TX. Une équipe professionnelle en matière de taxes refund, que ce soit personnel ou business. Alors, n'hésitez pas de nous contacter sur les numéros suivants. Oasis Group, le professionnalisme et l'honnêteté, c'est notre culture. Oasis Group. Professionnalisme et l'honnêteté, c'est notre culture. Fidèles amis internautes, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Congo Sous Télévision, votre chaîne préférée. Là, je dis déjà un grand merci à notre DG Jorin Sembo, et pourquoi pas dire aussi un grand merci à notre cordon Hervé Kabamba. Et merci à toi, Balobi Doulé Yatar Kabir, Balobi mon réalisateur. Donc, on est là toujours ensemble. Un grand merci à tous nos abonnés fidèles. En tout cas, on a beau s'abonner, sur mon vidéo, vous les s'abonner. Vous likez, vous partagez, vous commenter, vous tika et ça, on a vraiment bien toujours une règle kendaka. Balobi le membre vous allez toujours dans la cadre à Wengi, la cadre maison mère. Nous avons blâmé Isaac et les contre-maîtres de la presse. Bato côté 2020 on va bosser les gars en étoile de star. Donc avec lui to beta ba pembe pour vendre la actualité. Pourquoi pas au Simba. Mais cela orchestre mais on a l'actualité. Donc il est là avec moi à qui je dis bonjour Isaac. Ouais, bonjour garçon chic de la presse congolaise donc bonne année parce que tu auras en janvier. Ouais, merci par là. On a la télévision, surtout quand on a Congo Suisse, source vraiment. Donc je crois que non, ils ont parmi les chaînes vraiment. Et Bunda il a vraiment tourné en 2022. Merci infiniment. 2023 donc il y a une bête qui peut moi vie nanga bien. Il y a âge nanga, il y a niveau nanga. Niveau nanga yo ratara. Sakis mais ba ken puis ba kiss belé. Comment bien ba kiss? Té oh YouTube comment le système kiss. Ah bon? YouTube ya kiss. On doit consulter YouTube comme la kiss makasi. Nebi ke no makamona oloba oyo donc ba bonane da bona staff ya munene oyo ndima e yambanga. Batela bango presse makasi na mitu balobi ke no bango ne baba prêtre. Donc na base ya kikwiti vraiment balobi ke no banani wana staff assez mila vraiment donc ils ont vraiment staff vraiment façon vraiment na melaka ah okuta playboy okuta oyema boy kote bakangi wa bloquer okuta vraiment surtout okuta bato balataka makasi lokola ba petit nanga ba MHD MHD azona boke no yema za grand marché la lataka propre donc toi Baptiste na biso lokola Isaac leader. Et toi, le rôle de Soko Sala, tu as ça bien, toi, le rôle de Soda Manassé, parce que mes copains qui ont la bagarre de corps. Ah bon? Dans la maître, dans la frappe. Et nous frappe était ça par rapport à notre dans le système en 2022. Donc en 2023, pardon, donc toi là, Manassé, toi là, Jérémy, toi là, petit Bissou, Eric, toi là, B13.
B12 bazali donc toi awa ma base ya munene donc les gars aux en a battu ma casse de landio tout ça par rapport à ya base vraiment donc AC Milan na kikuiti les base qui to commercial toi Cynthia Mbombo les Kilimanjaro de la presse congolaise mon apopia gare yanga vraiment Florence Soula bonne année na yo Florence Soula monga à Paris Jimmy Gol Batumba ndoya ndoya donc to ta na TVT ndoyi Jimmy Gol Batumba vraiment les États-Unis mauvais Patienzeka la foudre à Londres, Chief Noir, Papa d'amour, Mirador, Loriana, Luyala, Nakata Matonge, Nicole, donc base de association de belles femmes, de belles nanas et agence de belles nanas, agence d'amour de belles nanas et de beaux garçons. Les lopes sont en soirée à Mounene à retrouver Nakata Banda Luana na Tanya, Kasso mouvement, Ezali, coup des grands. Dans la staff coup des grands vraiment. Ana na bango eza lelo vraiment sortie officielle na bango eza lelo ya 2023 na moni pe Hervé na robo santé ingénieur Hervé vraiment ba question eza yo ba voilà merci tout ça toujours makambo Isaac bon boulot 2022 sili 2023 bilan na yo pour 2022 côté musique les gars non ndenge bana ba simba 2022 bien bana ba sili sané kitoko na ba production na actualité vraiment non na ndenge ndule tout le monde a vu dans le père le roi de la forêt. Na peso di le manzaka moi si nzambe CP mboka on a micho bana ijofa na papi ka kole se bondo. Peso bino mbote. Et à père le roi de la forêt et tout le monde sous père na biso JB piano. Ça album mais maman na ba concert au Saranate. Tout le monde a vu na biso aigle pour tous abengate, tout le monde vient na biso aigle. Tout le monde vient na biso faire rigola. Aucho bimisa moi lo mobo na bandeli. Et tout le monde wata Gogan donc tout le monde ni yango boya nyongo Fabregas Maestro donc tout le monde va te belé tout le monde va que c'est belé donc pour tout ça publicité tetara ba belé ba autant piano aux États-Unis ba ope ba to tangi ba kombote donc non voyage za musique ta ya solo voyage za musique te ça la peine quand c'est musique content non na bi voyage za musique te ya net o singa lo kwa bina fila komi lo ba anglais ma be première fois ba PC moi c'est kitoko makasi na États-Unis bongo azo akomo lo ba anglais ma be ah bon akina musique te yakina ko lula ne moi c'est États-Unis tala buzo bobali alliance na Kinshasa papa mais pourtant qui pas la musique ça ba clip parce que ba showcase a musique calendrier moni voyage za musique te yale bon voyage et bon séjour dans les États-Unis. Et ça nous le témoin qui n'a qu'une douleur depuis qui pour manias. Ah, on compose santé depuis pour manias. Yangai na kati Paris. Moi j'ai musique mon tout de moi. Moi j'ai musique na kati Italie, mais finga maba na kati Luanda. Baza munene donc Giliti molobeli mon ami. Et tout ça on ensemble wana ba bobo ba chef na Kirikou baza wana donc yema qui na ki poto pour la musique. Et yale qui na ki pour na ba clip. Mais ça nous le temps. Au clip en doule tani ya prière ya ko beta bandule na ba concert ba nini to ngento mona anya mema ba songe anya mema ba tabosh na mesana anya mema ba to bele na orchestre la qui bonsoir qui tibo que na orchestre non yale c'est bien yale vraiment c'est pas sorcier yale ba ki non juste bo ça là sauf que no ba États-Unis mususu ke beza ba développer mususu pe comment par motu moko boy anden te na lobi boy ba États-Unis belé comme ba développer ba TV mususu ba dani ba États-Unis mususu komi nango système qui no yande ni momi mo ba États-Unis aluka yo ba nini Elsa Mbodi mon ami Elsa Mbodi na ka États-Unis aluka ta so te si jambomba be to susu on comprend donc comment pe ba makambo na artiste de président ya be mutu no moko ba ya te ko buka na te momi na makambo na yaka pour ça moi level na ka orchestre donc comment on peut makambo na mais ya le na bi que no ya c'est bon Isaac élément mbozali Isaac ele ka 2022 na fin de l'année. Tu vois qui album au Basela qui ont pendant plus de 11 ans. Balle de match à Papa Chéri bien piano que je salue à passant et pour tu vois qui formé cette affaire pour pas na single Bizorbi à faire rigola. Déjà l'album a mis ça tout et puis les gens d'accord fait le monde. Na album a 4 na habité selon yo na classement na yo. Non numéro 1 on me dit que depuis disque bima qui est vraiment té azali. Té chaque muto numéro donc chaque muto donc le bon bosani qui non le roi de la forêt pas bimisaki album na EP ya Oezali on a un single bon il y a qui single le roi de la forêt Oezali et comme on se nini ah peur dans maman comme bossa na dile manzaka mais je crois que bato babi déjà bimisaki to yaki on a vu na biso ko fait le midi les gens stop play oui maman to yaki on a et bato bazai belé mais pour nanga pour na la fanatique na ça qui fanatisme était Papa Chéri vraiment bobi dia qui to comparer était na ba formé seti ba magique ba ni était to y va tout tiem pandi
papa chéri déjà à niveau à lève mbiaka oyo kitara zulema vient biso zulema yembi nzembo moko mais 85 ngongo azo changer de yango moni que papa chéri alobi que non l'homme de bis accord donc ça veut dire que non ça qui m'a bien formule 7 na yo kinzembo moko ça langa bien on comprend non formule 7 eza nzembo ça langa bien lokola Marlène Tessa Marlène Tessa ça dit merci moi ça dit merci voilà est-ce que nzembo oyo toyebi yango bien na bana ko yemango e pas massa na Bruno Longembe aza grand parolier na bana yemba banzemba motema na ngezo kaki bapota la benzela nyoso na lekaki depuis na mona ngama yo fotanga sko kombo ya mère soka zalaka donc voilà Nisha Mayamba mama bane bilé na kati ya Paris na plus mbote place aux alliés donc nga pona nga formule cette idée c'est bon vient biso faire le go là et là ça linga bien na moni clip te mais na moni ka libumu kaka ve a obeta obina na libumu sikoyo pesipe makam challenge de likola challenge ye bisio ba momi moko ba osala ba vidéo non ya osala te na si ba c'est le VIP l'international na staff no mobimba na lemba wana ba bi pour la ta plante d'opérer qui a bien il faut que les pas na si ba c'est to benga na opeso makam donc on peut nga ba chaque mutu ana ko na ba golo ba sepela ki ba wariu ba sepela ki ba quartier maté ba sepela ki chaque ba to sepela ba kamuna bango ouais quartier latin en fait vous comprenez ndenge Isaac lobby que chaque orchestre chaque fanatique ba sepela na ko na bango et que n'arrive vraiment bon je profite de saluer section musique mobimba là je pense à Nick Cheta Mandenze Kuru et pourquoi pas na Trésor Bakala Bakalos Dadi Bambote na maître Mela Kadrima Bambote na Olivier Akel Espoir Banambinza et pourquoi pas dire un grand merci il faut boire mutu moko Rolanda biso makasi yé ba benge mikolo l'homme de mon pépé c'est qui vieux mon pépé Junior Malaïssa bisomba les mystérieux Junior Malaïssa l'homme de bisomba somba vieux mon pépé muta même 9 personnes et 10e personne à poto bako sara vacances il y a 2 semaines azoki bango na kin ya mo chasser bemba isa qui vraiment que non Junior Malaïssa mukuse atalo l'homme de bisomba somba muta beta 7 niveau na limité voilà merci alors non pas tout est facile Isaac et les maisons mères non qui be ko basango départ ya ba musicien faut ba musicien bata sima Marie Sarah sur la longue et kuna Jamaïque baso ba melaka ba diamba makasi te na ba orchestre les rois de la forêt de Zawana alingano ba no alerti po ya me wa melaka diamba te na mona musique na maison mais ba boya diamba nazo ke na yo papi ka call se bono melaka diamba te afanditi pour ça melaka kulisi ya ça na yo solo na te moi moi si wa melaka diamba lokola Sarah solo to lingi ba na maison mère te to sali grâce to memi to tindi voyage bon makasi akei a komi na voyage wana azongi mboka na biso pour dire que le roi de la forêt a un problème na mutu moko te siko to so boye animateur ozolo ba wana kombo wana Jamaïque animateur na maison mais titulaire en plus toi Gorbert comme ça est titulaire bon PC espace pas qu'est-ce que les baninga ko wele la lika mususu omoni les aboya okobota bana yana mona mususu ke bana bana pesa rapport ya bulaka yeye papa père obimise oh yete père ko ta ke non a utiliser ka esprit na yo omoni de berser la maison mère ngayo basaki ba cri bani ale wa de fama ça on ba saki ba cri ya moyo ki on comprend mais yo na kimakiti ayo ganga oyo yakando eleki kilo bozo ba kilo na bino maison mère soko weleli ba ko peso charge biso to bi titulaire eza ancien eza nani ezali vena biso Diego comprendre kao ezali Gorbert comment au final bobo a besoin ki babwa ki pété eza ko finate to bi gratitude oyozo welela neti mona est-ce que la maison mère ba ko zo produit à Vodacom te bo excuser nga bozo ngene non era zuité bande kone ba gezi ba innocent ba beti na Kishasa awa ya zonga ki village era zongi na village batali siko ba lubi ke no mwana o na Kisangani masalanga DJ CDD ça 55 qui wana vraiment na rompo wile wana DJ CDD muta kangi makambu ayebi très bien c'est DJ CDD obeta na Kisangani amoni mwana wana depot of the best ukomolia makasi na Kisangani ozwe peka munene te on comprend ndevi na biso ige malongi ayokela mawa aye azui mwana wana aye ko yene na Kishasa comme na Kishasa to pesi chance ya formidable eza ya yete maître ninja sikatenda muto ake poto azongi le seul maître beta abatuti biso to boy ba maître beta abatu et so comprend eloko wana po ba maître musu ba to kangisa bango caractère baza ba dossier ba justice so au fin le faut musu ba ba tozo est-ce qu'on obeta ma maison mère sikoyo aye ko ya na maison mère formidable eza réalité formidable eza batu na bona ngata na tanga ame mutu so ebiango eza formidable eza master nga bagachu ye mutu apesa pe fizé o ya papa chéri dans mokonza ba yoji
Comprendre? Il y a un peu ça bloc ou à la doto. Il y a un très bien n'engagé les autres tambola. Sur la logique des choses, animateur ou a produit à réseau moko boy. Biso na ito bisa. Le roi d'affaires bimisaka mo. On a en plus t'as la peur ni banana besoin porter la maison mère. Oh le roi d'affaires na zawana a boti bango bongo. Il faut zapper temps. Il y a repère ma bana pe balesa. Il besoin porter loko moko na maison mère te. Ah ça selon d'abeta selon ma casse ma porter loko te. Abeta nini ça biboye. Si je vous regarde la semaine, guitare na jeune gars no wanga nyango. Non, maëlle na été. Maëlle na mi sapinaye quand même. Abi boye, so beta biko ni makaba jour na ndaza ina problème abv belaki. Vitesse ko lozo bi na vitesse chef albité na zapela ndeko langa mwasi o na linga makasi atandi amelaka diamba makasi tika pesa ya asani ni abeta nda beta saka sur la beta basono zoka wana. Ça na biko intérim. Mais vira même ta pesa ki alobi petisa nga ibima pour la maison beto loba te bikorino azo finansara sara beta makasi or biko na finansara tellement za mutu mayele aloba anglais makasi aloba pe ki swala aloba balangi belé a comprendre déjà que non mutu ya sara ezaka na ba drogue na bakati wana. Ce que le gars ezaka ba drogue na kati wana, qu'est-ce que trop ça là? On prend to pese chance pour abimisanga mabete. Donc biso na maison mère ba mise ba longote. Animateur abi moni kaza animateur. A longwa no kesa biso un problème te. Eza animateur moko aleka aloba le wenge zanzete. Ouais raza mosisa. Baga ponda kenda. Non, ezaka par rapport moi na maison mère, toi ba chanter, on mette toi ba mise musu ba chanter. Lelo ba comment bango ba to couper décalé. Donc, biso to formaka fashion surtout oyo lingeli. Yaka to peso cadrement to former. C'est logique pour na biso do maison mais toi na muto longo te sara solo ata longo ana rien. Biko no ndaza titulaire na ye. Et se rappelle quoi na? Animateur zo tanga kombo wana. Jamaïque. Et so bi mwinde pela ni nyango. Mwinde oka jene ki wana. Oyi muto bakango. Mais Gorbert. Jaune bazo boule taxi jaune. Forme d'ap. Théo Sati Odile Manzaka Diego Kado Vera Biso Diego Walela Odile Manzaka Balola Boule. Je rappelle le quoi. Donc Biso to lingi ba animateur o Vera Biso Diego Azolo bakeno ba otindika yo o kenete. Moi na na to sali ni na maison merde. To sali ni na maison merde moi na wana. Ah Kembisi Biso le roi de la forêt a pessier makambu a pessier ba système a salier makambu sur to sala ye o kenete. Place biso to linga maison mère et commenter ba to tika makam na maison mère commander ni bo faute na ye na bibo écoute chaleur ici la succès là ça ndetini oh succès là maison mère succès là c'est bien non qu'est-ce que to bina ma sous-sol à l'époque ba temps pour ça le bo ça sur moi yo ko so otali bien au côté ba rep c'est wala ba wata bazali ba depuis ki bazali ba fabrigas bazali o ça se que rep la samba bo ça tu elenga la samba mais le style la rasoute il faut qu'on se le dise c'est ça moi na wana za parmi bato basali que noto quitter la samba ti pour bato va se retrouver ah il est formidable on Diego écoute Diego albi boye Diego taxi jaune boule o mate kishasa mo bimeza na taxi jaune kishasa mo biba taxi jaune ngana belo binisa batuka linde taxi jaune binisa voilà parce que toke non géré ki le kwandi binisa golbe voilà nga pembe to wanga wana ba pesi musala boaka formidable za yote ya bagachu yo kaka na casque ba yako ba 0R na ko beta histoire ante wona za makambo biso maison mère ayo ki na studio ayo ki ba makambo lokola ye abula ya ko ambulance oh ana belle voix non peut pesa yeba alobi boye non oui ce qui a longwe nani wa ko interpréter na maison mère toi na trois alimentaires on na maison mère soko yé ata président balon kanga misu boye vela biso papi ka kola lobi te président président lobi ils ont des bongo to zoyer reprendre papi ka kola c'est bon to zoyer reprendre mana c'est ko peut être calme reprendre donc j'ai à bongo sikoyo ye eloko moto oyo ko na voix biso to na voix lokola soko na voix biso vela biso seleo on na voix lokola vela biso bill o moni ko yebi c'est l'Oscar bango wana Prince d'Angola ata oye ouais Prince d'Angola parce qu'il y a côté moi rumba et moi rumba moko ekotaka boye on reprend na sous-sol et ça la biso je vois pesa makambo wana batu ya bongo mais yo ye na maison mais asala nini voix nini abimisa oke no soki lelo oyo bazu petit nga Eric yake ne ko boaka place wana artiste na biso mwana muke akino ko boaka nini voix nini na ko boaka place wana c'est que makambo wana bo beta lisolo na internet te que non ba mese ba longwe eza ba mese ba longwe te mutu soki ko longwa il faut to mona vina biso se bondo longwe omoni ndeka musicien maison mère ba to batikali ba nyama kema te café ou mazate azali bien sûr Dina tout la masala nga azali
Et ce qu'on peut le parfait d'hiver, Azali Moutoye m'a voir vite sur la coste, Didi la coste, Moukentunga. Il y a pas 12 les gars, trop. 12 les gars, trop dans l'orchestre. Il y a 12 té, aux apporter les rois d'Afrique na o azes na terre, il y a aussi pour monter sur la banae. Et comme ils ont des ans respect, pas yaya na yo, pour pas payer ma cambo. Est-ce que vous avez jamais qui me dit à un excès de bosso qui chasse les arabes Criton pour la fondation de ma camboana? Bill me doit Kisangani, et Bill a dans un stade à Kisangani. On a la vérité. Et Bill a dans un stade à Kisangani. Les système qui noté mutuellement mata. Bamoni moi moko ba mati joto mike bani ba comprendre ah mona ko fana Kisangani. Abwa ki boy Bill a comprendre, habité moi la cause na moi vision, mais mina chasse mina chasse habité. Yo ko fana na orchestre na ngate parce que naza dans animateur na ngai Yambala. Yambala boka da bien. Parce que yo na ko commission na Vodacom. Ndeki na Vodacom. Vodacom c'est bi. Mais on tourne makambuti. Isaac ele. On a zo boka kakri na ezali, ekri ezali ezaki nani sapato. On reprend. Tala wana masa na ngate. Wana petit na nga. Abana ko ya chaque botu no dile manzaka mo sinzambe boke kana Ethiopie, Luoz Ethiopie bota micro. Abana ya chaque jour dimanche na zakana Jamaïque na palais. Wana na zeshi udile manzaka pana fana ba des articles nga palais po moi moi sona na liya makasi. Ba lo kwa ba sinta. C'est pas mboga. Sinta mbo so article nga pendant 1 mois kaka kina na taka mto futila kitambo et pas ba Simon Mbongo. Voilà, merci. Nabi qui babonne tout va comprendre. J'espère que le message est capté à la Congo Soux. Mais on a un pembe Isaac ele. Mon total longo sol no pembe. Mais on t'a ça pas bien attaqué. Faut quoi? Faut qu'il ça moi température à kina nini? Parking eza été. Parking eza ego synthétique. Et créer un espace à mimi chikeva na sima. Botu na bodi manzaka bazati. Banani ba Élysée bokota ce qui porte bonne magique. C'est pas un mbokanga na côté le photo sur la masolo. Ouais. Parking eza été formidable eza bagachu. Kende na masimani mbaka soko mika na couleur masimani batuna ka bagachu. Ba la kiso bagachu, mukolo formidable. Formidable akina na bongo. Parce qu'on est azui kaka place wana azui ouais raso za formidable. Ya moni po amona keno moi j'ai mon bazo moi succès na kina ko pesa fusée. Papa chéri bayoji, mokoza bayoji, papa chéri alati bayoji akumisa ba crime ko boisala wana comprendre. Aza wana akufite eza été ayena nini? Aye na ndini na maison mère. Ko ya na cri ba cri obimi ya sika oyo. Oyo ke beti wapi? Beti ten. Yo so ya olie obeni la wera sonne souffle. Yo so longa papa souffle. Na age le roi de faire mukolo bongo. Ah, c'est quoi Eli? Na même bête to qui t'a voir Isaac. Toi tu de ça Jamaïque à part. Maison mère na kilelo nini simba sauté. Bossa ba chien les kaka. To Guinée. Guinée ni nekene obeta makolo. Côté production té na ba tube na marché. Ba fait tout est sauté. Mais marché ça derrière qui to ke idiofa. Est-ce ba obeta ka idiofa ko fanika ba mon le roi de faire fanika ba aki idiofa obeta musique iti. Ko obeta musique bien sûr. Na émission tangela oti. To kena ki Côte d'Ivoire. Na 2022. 2023 premier voyage ya mnene yesali na Kinshasa ezak Guinée. Oyo ba miseno ba sali yango te. Production yé memi le roi de la forêt. Chantal Bota banzembo zo banate, ba kumbe maison beta te. Maison mani yele ka maison. Pour kanga bango ba singa mema bango te mami lela yeyo. Site ya mbombo yeyo, chic de la presse yeyo bo sala ba émission. Bala na ba histoire ba vila biso ba banani ba piroger ba beta kana ba na ba sakara dikuta. Ok nous avons veste kuna ozui soulier kitambo ozui benani na lemba ba bloko balon sale parce que lelo o mona ministère oyebani na yo te contre mettre l'équipe beta ba 2000 na ye ba 2000 vi na ya mawa betaka ya niveau na internet ya kisite ya kisimate ba nini te skoyo na leki yo mais o mona mo benge allo tout ça mission ah contre naza ulala yo oza ulala ba misa maison mais ba ma bon yango morning ngam o mais yango sko na tala keno na mayele po o mana na ko ya ma mise ngam na pesa mise ba question so lokola o ma misala buka ouais contre ende na actualité ya nini ah yo ngana chez yo tu na actualité ya nini mais ngana ye fan na ko expliquer makambu so ko pele ko ya morning ngam moko na sala ke mte ngam na do ya analyse qu'est-ce que je vais faire o na éliminer bango na be tala Jamaïque tala ngana mo sima défense à maison tala nga ke ne zo ka émission oyo ko tsaka lelo no ko tsaka ke no ya ma Jamaïque o ko tama ke no sans vie. Voilà comprendre c'est exact contre de la biso to sala netinga na kabela e azana ba faux choix ba momi alinga ba petit mboka fort bon villageois musique est-ce qu'on a pèsé ba petit na pèsé ba petit monsieur ba kini ah bien ba bandal ba nini on a so vérité
et là on a baya autant moana ye ah non mais on robot les bassi na lobi non wa ba pitwa dia ba keche ba keneshe on peut indiquer politique ngalo ba sola mu ki fingi le roi d'Afrique na 12h 13h ngala 14h tout ma 14h net information tout NCP ya mboko dit le manzaka mami na linga ona tina défense à logo tout na ebisio mikola mo voyager pas était à olemba avion yev ma olemba donc na ko pa ma ke no musala o il faut lenda ba ke be na yo ça nga bien te nga na lobaka elo mo dit le manzaka ba loba. On ne voyage pas pour qu'on voyage. Il faut voyager avec bit. Nga kenda Dubaï, bato ba eloko na te. Mais sonaté. Au moins siko sonaté. Na kena tika mwasi c'est wana na fa na kena tika mwasi. Kena ko taki Mario na. Ba ningo chrétien ba ningo ba keta c'est pour na basi fa kena Dubaï pour na mwasi. Na biboye, mais wana yaki 2022. On pas mais na pas la ngote. Eso ibe eloko na pas la ngote nga na ville na mona ka. Na bien malembe. Malembe to ke malembe zela. Na debe miso lobi ke miso ba keta c'est pour na basi ye fa kena Dubaï pour na mwasi. Moi c'est bengisio na moi so tiki akiv à sa voyage na ye. Ils ont des choses différentes. Est-ce que ba bengisa bango na bien na yo moko? Non, ye moko afandi boya talika tala nga na fala na Gombe si ta mbombo ye binga fala na Gombe. Azo mata likolo na omona nani Rotana abeda chune o mata. On bon na omona bango nga fala na ville à ville. Pas trop beau gosse. Na biso nga na fala na ville à ville. OK non lelo ba musu ba OK ba voyage mais so ke afana na bandali na mai moko sekuna. Mais c'est vérité. So landeli a kepoto mais era zonga ba fanda ta suna côté moko boyé bango. So nga sikoyo na kenda na fanda na nga bomba ngo tinga kota Mario la vie. Oza Mario. Maman on a so de sala ngoti. L'idée. Ezaki étape. Non ezaki étape par rapport. Moi ezaki étape par rapport mais la minute sikoyo na comme responsable ba ndenge nga. On comprend na comme ba réalité vie c'est pas yango na bisio ya ba réalité. So Nathalie Sopo so biki na ba fa na ville ba otandeni ndasi bino keno na kenaka. Peut-être ina vitesse na yo ka sili signé ki ma bibo Isaac l'idée ku to luka ku to occasion bongo na vie. Après il y a pas acoustique. Et era luka occasion bongo ce qu'on a zoa qui on a facilité. On prend. Donc makambo mususu ba chroniquer ba osala na mabete. Natala on a sekaka. Po biso ba contre 5 cas de pouvoir. Toujours bila na yoza nini. Ngai bakanganga na musala oti. Et so obi bien nga na esko kaka batute. Il faut la kima parce que première défense. On va faire si ça me faut la kima ngai na limwaka. Sultan on la ta pamba pamba ti. Sultan o mateke no si ça mbomba mona ngo kala mais mona ngo lika ngo la jamais mona ngo kala. Te na e dinda kana mai. Et pe mai na ngo ezaka nemo ba mai te. Ke bo mo pe papa biso liloba donc prophète konda zalaka wana bo invité. Dadi toujours un peu le mystère junior malaïsa. Somba bien mon pépé. Voilà merci de comprendre exactement avancer directement. Isaac Lelo a fait un stade de martyr. Tolanda qui passage ya moko ba artiste mboka ko felom de kwata koraman libana mboka émission na ya lobi ke ba stade de martyr betami nango yeba tela réel limite ki fa toni sanga va mon le kota pa toni sango ndike to comprendre c'est que wengem tela réel limite wana jibe na wirason ba lobi susu na ba na to ba beta ba stade de martyr na mona moto beta danger fait la ka moi na ouais il faut zaka moi parce qu'ils a vie na ye au moins a vie mutu bo ya ngote na martyr ngana bi ba concert en 2022 sina ko loba yaki bon to longana 3 événements tout sera 2 événements ngana bi événement o ezaki ya ba mort o ezaki concert betami na ngote mais ezaki rendez-vous que no boya ba mona ngana danger na mboka ona bomaka bino bien c'est na ndenge plein concert on est bomaki ba tout ezaki plein limite c'est zalaki pe au moins te pelouse ezaki polele ba kitina se to moni likolo polele. So un concert ok to bato bakedaki pe ba fandi bo satima ke non muto yemba Gougan oyebieti moto na tembe héritier la pulga obi tembe sile le 25 décembre na yebisio parce que tondité non et c'est biso to baki matir tonda to baki to ko yemba ya lo baki etonda plein atie ba pina de plaçant a yembi lisusu slogan na biso to boye tombo mai koma ke no te pa bomaki batu to boye te retour biso to lingi biloko na te eza polémique te vera biso Rambo soki ya moni na ye pe en plus vient ngopé na otulanda pe ba blo mo mususu alo bana États-Unis on a vu okoli pe obi vera bezo ba koko oui a sengi vraiment za na bezo ba koko via koli mais siko nini est-ce que vera bezo plein martyr vera bezo koko Coco. On a pour hier. Monsieur Verne a besoin de Coco. On a raison. Coco. Ah, les rois de frappe, mais c'est pas bien filé, Coco, pas bien filé. Ba bekam ba beta. A comme na ba Coco lokola ba nani ba leader.
Isaac ayembe pa kusiki kokolo azamba kokolo azaba kokolo kola ba mojarela papa viens besoin ba koko c'est ba fali ba gypsum ba soleil wanga ba pesa e ba koko on est na quartier là baleka papa olbini on est baleka na quartier là mais quartier matin en ce moment quartier matin nazo lo baboye vieux patron ya quartier matin sikoyo alobi ana besoin ba koko ba na gypsum pese koko soleil koko on peut la koko ba koko lokutu on comprend viens a besoin ba koko ça comprend le quoi viens a besoin ba koko mais tu es d'accord que na temps pas fallu m'to beta matière dans jaza bibo no aparté ça va faire go la chance et ça on peut sa chance té ya mukolo aleki bango c'est qui faire go te vena ça ba pesa mikolo ba ka ça ba français ma donc alors ba français mais soit ba lu ça ba ne moko bebo comprendre té pas ça ba pesa ba base et ya ba pesa langue azo fina ba orchestre ba nzembo msusu pesa comme c'est langue non c'est normal fais ce bête ba langue c'est dépasser les na iso faire rigola j'ai des nuances ya komi mikolo na pasteur Moïse Mbie le 24 pour sortir pasteur Moïse Mbie ya ko lala o Nzambe jour wana le 24 na iso cité Bethel ça y dans la sonne moi sonne watati akolo moi sonité ye wata tonda kité wataleki na ye côté bato akufa kala ne biso to kokini pe to comparer pe bango te to beta ne concert je comprends faire ça problème yemba l'orchestre na makolo wata concert wata c'était bien parce que vous animateur Bercy moi na ye mais concert on a tout na oyo monaki animateur kuna o mona chanteur kuna mais ngai na kamwe na concert wata na moni ya na biso mobo ya luka ma awa en plein concert ba bimisi ya oyemba na moni petit moi chanteuse ayemba nzembo masa na nga Bruno Longembe nzembo ya mwene petit moi sona aza danseuse o moni to pona ki bango mais c'est Lise Pedro Mondoi c'est pas dit leader à Kotika boy la vie était cool non oh kombe telemi biso ta beza kombe pombe to so pe mama kombe te poselo de abomaki no kotala ma entra wata na concert c'est là mke Isaac kombe tuna vera biso selo scam abomi de kombe est-ce que bien abomaki abomi kombe nyamati azandeke ndeke nyamati abomaki yiti abomi nyamati na bien nani na français bien kombe aigle mais lo bango bien to bangoti corbeau te corbeau bon pour moi to bomaki ka premier na ngoti merci beaucoup mais elle est nga pembe entra wata mana martyr ndi entra fali na biema nga kota le fala telemaki nda kopeki amone te biso nso to yebi vena biso te makaboye sala so misa pi boye ba UPN ba yebi makamona nga siko na UPN ti bango ba ko ba crochet moko vers sala ka comprendre so wata kota boye aotala awe manzemba ya papa na biso Moïse nani Patrice Ngoi Musoko papa le wad donc il y a les wad de la forêt et ce qu'on peut le quoi na azoyemba on me dit souvent voilà bango ba kota ki na banzemba monate nzembo nzambe taka wata lobi na okumisa nzambe parce que 24 communes à Kinshasa mbule beti mais na ndima ite na okuta batu boye mbule beti reta ba fongola porte neve te na lobi boye mbule beti ba 17 biso yoka sa yo omani wata concert wata tuna botoke malembe nani alela ki téléphone toke na biloko mati toni na ontene nga la téléphone nga kufa e bela espace ya abi boye concert wata ezaki yemba biso na wengeza kanini yemba nde betande binande communiquer tondi sapé pour nga mabeta de fa plein mais oui ayembati wata pas déterminer en plein mikosa autotum watanabe gogan biso na maison meto yebi basinga mo eleka na bakingo tele ki mpanzi bo je suis quoi pareil wane ko kwea ba pareil bino motiaka le roi ba motolora motolora ba soda motorola et la motolora ti pardon panzi ezaka mpanzi ba bona je ko kwea ba concert ke na rawana ya ya mo di vena ngamo ba ta ba vie claire ba orchestre wana vena ngamo ba ta ba vie claire ayebi ko ta ba vie te vena biso ayebi ingénieur de son vena biso tino liaki de ba mbote bele de ya CG pour mena ngote nga moni masanga Oliva da Volado leki mo cause ingénieur Malais ya ki na pas mettre Madova moto tayemba bien wata yembi kitoko spectacle bien mais na o mona ki Bercy te
biso na bango mais autant entrer wata face ni ka ba ki stressé ba ki contenté a ko te melongi ne funda kana sengo makama wata po to suka makama wata te to suka makama wata voilà wata sali 6 ans de carrière 7 ans bon 7 ans de carrière Moïse Mboteki 7 ans de carrière to boiti sikoyo na 7 ans de carrière wana wata sali des albums mo esimbité mais album moko ici esimbi aki abeti ndima sisingela ke beta marti j'ai pas beta on a fait de l'amour album moko wata faut me féliciter hier j'ai pas beta on album moko fait de l'amour pas ça là en plus tala artiste ba pisa za nango ba mais surtout di ba fatigue wakela ko so nzema ni bo banaki na ba yebi na bango te pour Chiki on pas ba yebi na bango ngoti oh artiste abina ko takota na nzema nini taka non do première fois mon concert abitu papier ba yupi bata OK so ba ta pop ouais OK so ba ta pop ouais bana zanu c'est normal on va t'aller sabiso bana zanu ba ta sabiso makasi on peut faire gola les 24 juin le bani pour na faire faire gola déjà autorité morale déjà ba gaulois réunion za lobby le 17 donc voilà comment ça banda va banga banda 25 mois c'est non au moni na ndinga logique des choses le quoi bien pour eboma batute au moins si on fait le gola bolobi héritier piaka bolobi vena biso bomaki batuti so faire le gola tala a mélanger ce ko piaka na ko boma batu ata ce ko keno il pas tena vie épité te biso za concert bika 5 minutes bon biso te mais ba golo ba na concert ba za kota masala ba tariki bazawana ba fisto frappe bazali wana ba gouvele golo bazawana petit na ngamu ko ntombolo au garde de la presse comme le lendo petit na ngaido pas comme ketch le lendo moko osangate mais c'est mon petit que j'aime beaucoup parce que baba biso to baba tubo ki no ba sinta mbombo que non petit aluka mako beta nani au moins de télé réalité bilubu bani petit ko ya mai pas sinta mbombo tikira nga parler no petit au moins moi so fandia tala mutu akenda free studio yena isari no yo ozwa passeport rouge nanu kuto bana mona toujours ma tuna ngabi yo na internet yo sala nini sinta mbombo bambote bele ye ngabi sinta mbombo le designer die na tuna gaye yo oyaka ko sala nini na internet parce que OK Bénin, c'est internet, OK Afrique du Sud, Fandi Afrique du Sud, allo baka anglais makasi na Fandi wana. Donc ça mo moko ba mona de moi ça m'a akena ba Kenya, ça ba mbele. Sko arufuta parler, il faut parler à parler. C'était chez moi Nzambe na peso mbote, Nzambe a sans tabou. Et ce qu'on peut quoi sikoyo oyo ko lamba biloko na parler na ye. Petu na ya ba idéologie mo ya ba sultan. C'est bon mona à l'époque. C'est moi, c'est mon idéologie. Sultani makolongulu liboso nga ba sala chaîne Natasha Gola officiel muto banana bobeta na machine bobeta ba internet bino bato tembe nga la banana chaîne Natasha Gola officiel na chaîne wana na 6 abonnés si je me trompe pas na mois pamba reprendre Rachidi le grand poro qui coûte toujours na maboko na reprendre na mois pamba na beta chaîne wana ba buwe kanga makambu et so bolo kwana kangi makambu bato bakomi go ya badu na mona sa na kitaba nga makambu. Et ce qu'on peut le voir, donc baza ba toso botali bo mona ba viveti mayamba se ba dekonanga ba sera biso ba vigili manganga reprendre ba vient baza belé Charlie presque que tu viens nga reprendre oye Charlie solo na ba OK pas la vigili manganga mais c'est ba wala ba sera biso bomi kuna en Côte d'Ivoire il faut respecter ba ser wana il faut respecter bango ba ser nga linga makasi na bulo oyo na linga makasi vona bulo kon na biso ezaye na mère na biso milela donc la linga ba makasi vona parce que ça la musala bango bien ça me ça bango bien donc il le boss ça peut ça bango bien vient ngai Willy Kayembe les vrais donc on a Roya vient Roya comme to tangi vigile pas to chiter pour na artiste na Côte d'Ivoire entre vigile na artiste yo le bani pour makambo wana mais viol et banda et papa et que mo kite pas bana et loi au kamote d'accord violaka ba basi et kitate pas bana ti e yo boko la bana u boboti bana e ba u boko la bangoti e ba boko la bango bana ba okoma ba brigade ba okoma ba très ba chat ba simba ba ça boye ba nini neti moi si ba bunana moi c'était Bamdana moi cité dans la logique des choses bamdana surtout comme moi c'est batou mon frère n'a pas son conseil il y a au moins une église va passer faut botter rapper bateau loko puis en plus va passer là tout na bino loko non ingénieur na tout na passer loko obi ke mboka biso pe okufa bino fe mo fo bobo ya mbanga pe mboka olobani alobi boye tasko likamuna oloba contact donc tala na télévision tala na makambu ba pasteur na ba politicien mboka na biso elo ba mo sala trop soki ba nommer mbala moko to mati makambu akobi na ministère makasi et comme ka flat do hôtel bar na ba bilo ko mo sala ngala hôtel bar o ma azumbongo pe en plus tala
nakobimisa bino bamaskara bakomba bato wana ngai nayebi yango très bien ozoma un pasteur ministre député omoi na ndako moko boye lokola ndako moko ya salitaire mais abeti une affaire 85 hôtel na hôtel wana pasteur kaka bandimine ne bakinaka na hôtel wana naso bato bazobakisa vraiment peuple etonde ebele papa fachata na 2023 toki na baélection batala bapasteur batala mpe na bakonzi baotia wana yo mokonzi eloko liboso batie yo to pasteur eloko liboso batie yo tongi na bato école esikope wana normalement hôpital to ba kino hôpital ma mutu ma akobota ma boye 50 000 francs congolais tansu 20 000 francs congolais esikope wana mais yo mona kino yo ministre to yo député to yo mutu gouvernement to yo pasteur eloko liboso soko zwi kaka ministère na yo chaîne de télévision hôtel bar secrétaire na ezaka ba tchel ya zwaka bandumba na yo ba protocole bandumba na kaka oke no benga bango na ba bureau bani ba sola solaka biloko wana na Congo na biso to lien en 2023 ti to ga ba élection ngai faut ba rapport ya manga pour na politique te mais pour na peuple ayoki na politique te moi je suis na politique te mais tellement politique et la biso parce que na peuple qui materne na glissant non eza glissant te papa so etami ko kufa lelo kufa no lelo kubanga liwa te so c'est ko kufa lelo nga ba na lobelo mo vous me kufa na vérité. Je comprends quoi? Nous commettre problème au robot. Mais dans quel hôpital, na poche n'a $100. $100. Dans le palais l'autre côté, mais na poche n'a $100. Mais na solo na bango, na tali bango vérité. Bah $100, bah ça linga boubou. Et tu es bah on a futa. Et je comprends quoi na? Faut dire quoi na vivre na vérité, ngani azabo contre ne azabo. 2023 c'est bino donc donner ko changer bozela côté bozela on a ti. Ngana otia mosi na poto ya kisite ngai ni na bona na escroquer ngana poto na otika na mutaka la routine te est-ce qu'on peut le voir na na okanga on est sur vérité nga biloko na kosala ngote na internet ba ozelanga biloko na ba ozwanga te comprendre ngai na oto saka nzambe ya omondi différence entre ngana bango ezaka wana nga pe boite ozwanga te ba place nga fanda kokuta na fanda na ba petit nga soda nga mana c'est Jérémy ba fanda na ba batame simana nga ba osala bien. Et ce qu'on peut le voir là. Donc voilà. Et c'est là qu'il faut qu'on y ait bas. Donc, je vais contrôler comment pour bosser avec qui. Voilà, merci beaucoup. Isaac Elé, trop mochité na biso na évité. Mot de la fin pour toi Kabwana pour l'émission. On a sur ton lobby à une phrase rolobani. Mot de la fin Zara qui non par rapport donc sable les grands pour on a qui coûte peu. Donc moi qui non a base à Makas. Et Zara 2023 bolingo za la biso. Ba auto ko zaraté vraiment né moi bête ko tirate sur tout solo là. Solo na iso vérité non nga continue rando te na lobika boye ba auto kozarate ke ka bon continuer na 2023 pe na kozala hypocrite te pona ya ko solution na nemo ko boye te pe en plus 2023 dans le système moko boye na activa ki déjà otonginga na bimiso na télévision o lobi na nga mabe quelque part na iso vérité papa eza ba okesa msuto c'est pour mon affaire. Je rappelle le roi. Nga na sabino ke no Fabregas soki na lingate ko lobavement moi bien na ye te eza par rapport Fabregas aboka ngata ata na rep papa malibanga te mais na banaki ko zala trop présent na podium mais pe na ba rep acoustique ya bidiza match c'est roi azaki chef on reprend ba 3 jours ba masananga ba Patrick Beckham ba se belé ba Thierry Mugler ba nani ba Materazzi ba se belé mais Fabregas azwa te oboka ngate mais ngana zwa Fabregas abengaka une fois natala ke nonga mino à part ça toi ba orchestre musuto sala bo sali na bino na bandenge na bino mais contre mettre pas na orchestre na pe atie pe tout te to tanga ba orchestre na lobi boye Florence Soula munga les contre mettre Florence Soula na kati ya Paris makambo olinga sous ngote ya on a lobi boye da 2023 o tianga musapi c'est bon merci Isaac Bambote to chité to gagner Bambote ya TV zango 2023 ko Bambote ya SB te o mati na baki bango da trop na kati numéro de téléphone bo yango ilo ba osa manase na Jérémy faut luka Android bon il faut ba luka petit il faut ba luka Android petit ba luka il faut ba luka Android na ese bango il faut beta bango des ans TV bah oui hein pour ba numéro chombo za rasko mimi chez bango met au hasard besoin zwanga na fonci chaîne nga moko non na bandi bouloté maintenant za bino ebo sanga ba sports ba site ya mbumbu obligé ba sanga ba sports bani na otaka ba sports parce que moi problème na ngo il fait vider nanu pour na charge ta que père de famille et la chaîne nga za contre mettre LTV
de CME TV donc au betika wana mona nga mobimba zana na ingénieur na Lionel Matuta LM Pro mobile Lox balobi le fatigable azawana et na pesu na chaîne na biso za 1+ news télévision ya bon c'est Pichou 1+ na kata Paris wana vraiment balobi 1+ mikolo na zawana na opesa peka makamunenge zala kaka et mbotika na momo si moko kaka o akolanda biso azape collègue na yo ou concert na yo et il faut na tout boire moi bien plus ça la bien balobi j'ai tout mawala la canomizine de la presse congolaise. Ah, c'est comme vraiment valable, c'est bien, vous m'avez dit. J'ai tout mawala, la canonimizine de la presse congolaise. Bon, comme moi, mais j'ai tout maya la maman. Ma casse de mon abayata kabir. Maman, j'ai tout maya là, la pétion mot de place aux Ali. Et merci Penayo. 2023, moi, la chemise bien pour moi, donc ça m'a propre au santé. Na courage chemise et maintenant c'est fond ta chemise. C'est bon donc moi. Mais ça na short c'est bon déjà au bimi bien donc. Merci beaucoup. Voilà. Et caméraman a biso ingénieur Doulé. Ingénieur Doulé. Balobi que ingénieur Doulé basket sur les feux tikara kilote parce que na ole kana ngwe. Pour la tima kasi kilote on est là on fort bani ingénieur. Yeko dans big saratin. Parce que ya isenga que noté patron chez nous a na voiture solo. Bati na ka. Voilà, patron 2022 obi que olai pe mbongo nga. Elle, ça dérange pas. Bino faut bozala kwa sita mbombo sita moso batinele mbongo. Le mbongo na hote. Bo sa trazo ka ojigan c'est mon patron depuis ISA. Bambote na maman Karine Kolo le maire à Palin, bambote na ba concert tout ba confrère tout ya boulot. Donc ça les kende bien. Voilà, c'était là Isaac et les contre-maîtres de la presse. To bietra ba pembe to soliga ndenge singare kende. Avant de clôturer le chute, j'ai dit un grand merci na Vasco Mouya Escobar États-Unis na maboko. En tout cas, merci infiniment pour la geste à Malam Waliko Sala Waliko Sungabato. Parce que il y a Escobar Bambote, na presse Watelo Pumbwe. Et pourquoi pas dire un grand merci à Raker Rabi Mavaka depuis loin dans mon pote à moi. Bambote na Eval à Kwanzambi plaisir à mon vieux. Bambote na Nick Cheta, pourquoi pas dire un grand merci à Guigui Bokole, les patrons Bambote Belé, na John Makanda depuis Brésil, Bambote na Pressengo de la Luanda, Babi bon séjour na Kinyan na Congo de Ronangai, Rodrigo Velo on est ensemble, Boss Manu Okito depuis France, Balobi Pedro Manu Makambo, Belbis Weston na Sarah Wangeteko, Bambote na Fanny Diasivi, Balobi Sabuna Lofo. Donc nous voici arrivés pratiquement à la fin déjà. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine rendez-vous, restez branchés. Bye.